Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Il faut soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir Congolais que tant que on a ici, on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini parce que Bukangalo nous aalité. Non. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour que été beaucoup de faire mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant le parler de Tamat, il y a Luka, il y a Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Merci Nabana Congo, amis téléspectateurs habitués à Masolo à Congo, de Pessibino-Bote de partout, semaine malam ou lundi à l'élo, tous allés en direct, il y a Masolo à Congo télévision Moko. Mais bah tu es belé, merci Nabino Nyon, pour na lito IP, attention, vous avez ça na première chaîne numérique et professionnelle, je cite Masolo à Congo télévision, merci Lissou Naba. Partenaire Nyon, so bazo accompagner, biso bazo soutenir, biso de près ou de loin, tous en live, to bakete, bah les Nyon so paye à TikTok, hein, vous s'habituez na biso, n'engé na YouTube, tous allés, na Facebook, cette fois-ci TikTok, Instagram, YouTube, télévision. Beau s'abonner massivement, beau papoter, beau lobaka, beau liker parce que dès que Moïse mouille en forme, l'homme des sondages positifs, naïe les sous-amis téléspectateurs. Na moi l'ombango pour quelques informations rapidement na où Italie actualité. Commentez dans des Moïse mouille kabea. Alors merci les sous na ba compatriotes congolais. Je pense que incessamment beaucoup de na ba retransmission na biso ya ba analyse na ba invité ba rota la biso lelo. Mais na sepe là qui moi mokena sur la nabino maimatali. Quelques situations, excusez-moi, quelques situations actuelles. Nakati Eko, le Congo démocratique, vous avez été état généraux de la justice, oui, Zali Bongo. Initiative fort, il y a moins d'amboka Constant Moutamba, le spectateur, Isaïe Kokoba, et Sengé Nabino Boye Baïti, Tata Mokonzo Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Chilo Mazar, Opesa toujours confiance, Opesa, Ndingisana moins d'amboka Constant Moutamba, et Banako continuer. Père Rosela, résultat, Moko Yamala, Mohamed le spectateur, le chef de l'État, l'objet, Yazali Wanate pour la justice auto-reprochée, justice auto-bélé, Yamalade, Eko Taba réforme. Éco taba état généraux mais sous Kanango résultat moko palpable les alati ami le spectateur chef de l'état bomoni jour à descente na kobima en image vous avez comment on a commenté ce kaza ko insister à copier ça ba félicitations pas ko senga ba résultat na mwana mboka Constant Moutamba mais awa na lingi na rappeler na ba compatriotes congolais ami le spectateur rapidement na intox oyo entre guillemets ba politique ba professeur d'université et belé ba komi kolga ko sala otomona kina kati ya état généraux ya justice et à qui soni pe mawami to le spectateur a ezali kambu ya ba conflité a ezali kambu ya Kolo Congo démocratique a ezali kambu ya patrie a ezali kambu ya la nation congolaise biso nyonso toyebi comment est-ce que secteur na biso ya justice to ko déplorer matin midi soir. Mais je me suis senti un peu lésé, amis téléspectateurs. Quand la comment est-ce que politique, professeur d'université et belé, zuma lobana bango, na perçoit wana ya état généraux et la justice. Pour na s'attaquer uniquement na conseil supérieur et la magistrature. Pourquoi ba ko s'attaquer na conseil supérieur à la magistrature? Parce que bato manso boko mona ba iko tirer, balingi à la personne to za iko diriger. Balingi ko mona soko mokete mwana mboka die donner kamuleta. Ma Benaïl Soumouna, c'est parce qu'il est un homme intègre. Ma Benaïl, c'est parce qu'il accompagne valablement le président de la République. Ma Benaïl, parce qu'il a andimi ba humiliation. Andimi théâtre nyonso bomona batu basala na kombo na ye avant ba élection, pendant ba élection, après ba élection. Lelo yo die donné kamou l'état commis cible ya moto nyonso. Moi je m'y attendais batu ba ya tolobela nini sengeli ko apporter ba solution. Pour que le secteur en abisso la justice kendaliboso. Mais vous allez voir que majorité de nos politiques, majorité à ma professeur d'université amis le spectateur, ba kozo malobana perçoit ou na état généraux, il y a justice pour na s'attaquer car na conseil supérieur à la magistrature. Laissez-moi vous dire amis le spectateur, chers internautes, ndeko de donner kamou l'état et belé à ma compatriotes congolais, ba ko banda ko regretter plus tard na les kambo etali amélioration, savoir-faire. Détermination. Il y a un écho à la tête, il y a conseil supérieur à la magistrature. Et nous avons rappelé sur nos compatriotes congolais, tribune wana ba état généraux ali tribune na ba compte à rendre été. Ce qui est longi a donné kamule était sepelisa kayote. Olobité na koela na état généraux. Ezali état généraux a donné kamule état. Ezali état généraux de la justice congolaise. To ya to lobelande bisika kokoso ezali. Nini sengeli to sala remède nini. Tata mokonzo ekola lobi yango bien a cause lande ba résultat. Et on a sepela na silence radio. Na ko sepela na comportement. Il y a compatriotes oui.
Dieudonné Kamuleta. Silence. Balobi était moto azali esprit à monene, moto azali avéré, grand esprit. Alandaka ba makelele ya balabala te. Et ici je vais encore confirmer na ba compatriotes congolais. Qui tata wana bozali komona jusqu'à la preuve du contraire azali na bénédiction, azali na confiance à tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boko sala ba campagne ya diabolisation nyonso bozali ko sala, boye ba te mokonzi ya mboka ali na confiance na ye. Kuna na tête ya conseil supérieur magistrature pe na cour constitutionnelle. Voilà, on va changer de chapitre amis téléspectateurs. Na sola moi moké, mai matali bo opposant ekolo na biso. Ngana zana ngaite bato alobi opposition ya pete. Mais na lingi mpe na rappeler bato moi moké. Lelo ba opposant ya ekolo na biso balobi ete non na likambo etali changement ya constitution. Mais musika te kaka amis téléspectateurs, musika te ba opposant actuel lelo. Na régime ya ndeko Kabila ebele na kotanga bakomo na bango mais o bomoni na moni bazana ba campagne ba ko kita ebele babelela ki na régime ya Kabila qu'il faut modifier la constitution ba pesa na ba raison na bango nini ezali ko pousser ba changer constitution. Moïse Mbouya ya lobby lelo yo makanisi ye ya ko modifier ce constitution et comme non ne touchez pas na moni na ba terre à société civile ba lobby non ko simba constitution te. Bon, Mbouya zali wana te changer ou ne pas changer. Si que le lenge kani na époque ya ndeko Kabila et sengela kito modifier constitution. Mais na époque a fait Tshisekedi constitution na ko simba te basusu alobi kangela ngo kadena. Na kozala na bango tete amis téléspectateurs, bazali banani ba communicateur privé ya tata mokonzi ekolo ekozala bongo na Petit Béton, Ludovic Milambo, incessamment je crois mokolo mwa lobby mardi, to so la moi moké parce que Petit Béton pe a lobby était il y a qu'on lance mon bangé na marche. Où ezali bongo était ba compatriotes congolais bazali d'accord et sengeli to changer constitution. Marche wana obinde kombu to kotambola mingi te parce que message to lingi te kaka communauté nationale et internationale amona yango. To ko bana gare centrale, to ko si sa place des évoluer pour que le message e bana ko véhiculer. Le kola Kinshasa ezali siège à institution, le kola commune ya Gombe ezali esika ba institution belé zwami. Ne bande ko wana baponi esika nini bakoyiba na kotambola pona likambo etali marche na bango. Il y a soutien to marche na bango kosenga révision constitutionnelle. Alanga Nzembo Koffi Olomide amis téléspectateurs. A bien ko comprendre été. Ah ici j'ai dit bravo à Koffi Olomide parce que balanga Nzembo na yebisa rabino été bozali ba éducateur pe ya mas. Bote rabiso na nzela ya loembo. Ah oui. Koffi Olomide ne comprend pas avec beaucoup de respect qu'il doit na les sanguinaires ngana kobenga Paul Kagame. Ah bien il faut ozana motema mabe. Il faut que na ebité ozala sanguinaire. Kota la comment est-ce que ata ba accord, ba conflit, makambo etali ba état. Mais yo ba mama o ya biso de milliers de femmes. Bana o ebele ba ko kufa. Ba ofele ebele ba ko tikala. Les sanguinaires Kagame ko kangote. Est-ce que zo kata ta ya kolala? Sanguinaire Kagame, Koffi Olomide akoti akotuna o motuna. Bravo à Koffi Olomide pour ce courage. Et donc, au sein de l'artiste, les moments actuels ne sont total. Banani balingaka patrie na bango. Biso to la mukaka matin midi soir. Tozali apona ko yipsa na bino. Comment est-ce que la République ezali ko tambola? Bino pe balanga nzembo. Bosala pe ezali la part des choses. Sensibiliser notre population. Les sanguinaires Kagame alingi ko tika mboka na biso Congo te. Créer même des chansons. Tokomona balanga nzembo ebele bazawana te. Bazana banka na ba insanité. Bravo à Koffi Olomide, nous avons dit, amis téléspectateurs. Namoni Kulutu Nangai, Jean-Claude Katende, Azado, Alobi, non, na changement à la constitution. Namoni Asangi Sibilenga Lobi, Yazaï na politique te, Yazali bato ba contrôlaka. Ba politique, gouvernement et colonial soyaka. Mais ba Lobi, non, ba sangani sikona ba politique. O ba koluka pouvoir, na bango ba to contrôlaka pouvoir. Jean-Claude Katende, na koluka yawa. Alobi non na changement. Il y a constitution amis téléspectateurs. Mbote na ekolu tunanga isika kolanda. Analyse commenter dans des Moïse Mbouyi. Naïb Sakabino matin midi soir amis téléspectateurs. Okoki kozala député, okoki kozala ministre, sénateur, mandataire. Et sengeli koyeba kaba origine ba source na yo. Lelo soko ozali wana et ali grâce ya population epesa yo. Ezali grâce ya batu moko ba porta ki choix na yo. Ezali grâce ya tata mokonzo ekola zwa ki stylo na epona kosala nomination na ye. Bate bele ba mituna kabalobi mama o Nobertine Matanda pourquoi population alingaka ye? Pourquoi maman o yo chaque week-end azanga activité te? Pourquoi femme o yo toujours au service des autres? Tala sekele ya maman Nobertine Matanda ezali lo sambo ami téléspectateurs.
Mokolo ya week-end oyo ami téléspectateur maman honorable maire lui ya commune ya Lemba asalaki descente na église mibale ba descente na wana ezaki teka kokita kosambela ezaki kokende ko résoudre na ba souci immense bana ko déranger pour la population ya ba église na biso ya liboso ezali bongo église du Christ au Congo kuna na Lemba Salongo esika wapi maman Norbertine akendaki kopesa assistance na e bakiti boko mona en image moi baji bato bamela pe bisika msu batole bande ko déranger population ya Nzambe azanga pe maloba te aloba ete eloko nini motiver biso esuka ki wana ta kenaki su na cité de la réconciliation kuna na commune kaka ya Lemba na quartier Molo bandeko nyonso ya quartier Molo na pesi bino mbote esika lisusu mama akitaki pona kopesa lisusu soutien na ye ebele bakoloba ke est-ce que ezali mosala ya député non oui yeba ke Norbertine Matanda azali ya part député azali na fondation oyo kendaka na ba aide na ba domini na bato bazali faible ndenge makomi ya tata Nzambe ezali kosenga bango moko akoswa na yo mama honorable koto sokazui mbela ya population akei na apeka kuna akei obelela population nanga kokemba koto tanga moni place ezali comment banganga ya Nzambe bato bako batela population pe na maimatali liloba ya Nzambe basambela kesika mbula e dérangeaka bango bomona ki Norbertine Matanda en image boko mwanenga kitaki comment bana ya Nzambe basambelaka na baban comment basali ya Nzambe batelemaka tala lo ya bacheuse toutes les chaises neuves maman Norbertine Matanda bravo na yo tala sekele ya baninga yo tango kenda ko luka campagne électorale ba nomination na yo mataka na ba cimetière tala baninga sika ba mataka voilà de femmes fortes voilà basio baza ko pesa Nzambe esika alobi ete ngai manda na ngai na yawa na lobi ete iyo mokwa koswa na bino bana ya Lemba mokwa koswa basai na Nzambe Maître Constant Mutamba ami téléspectateur awa na keimbangu na kwe ya Kinkole population na lopango moko bozai komona wana bako lela talambula ndenge zai ko bebisa bako akizeawa il semblerait ndenge ba inondation bozai komona wana à cause d'une seule personne boko mona vidéo nde bazai kotanga kombo Maître Constant Mutamba kitana no na quartier wana siko bozai komona à cause ya moto moko oya bloka nzela ya mai esengeli eleka population azai kolela justice pour tous ces ali wapi paquet ya Kinkole bakei matakita lokola azali femme forte azali très puissante babi moyen te tala ndenge bana bako vivre na situation chaotique Maître Constant Mutamba tala ndenge lopango kala mingi te mapango ezali koto ko di risquer edinda pour un individu moko na ko mener ba enquête si seulement si parce que na ko ya ko sala wati ba frobui na pena bengisama na kokitanga moko na terrain na quartier wana ya Kinkole na meka kosola na population na ba victime ya bisika inondation wana ezali kosala ka ami téléspectateur ezali pasipe mawa soki ete na mboka na biso tozali kaka na ba homme et femmes fortes ezali pasi mingi peuple congolais totelema tolamuka nalingi awa pe autour ya analyse commenter na pesa mbote na ministre na biso ya finance mwana mboka Doudou Fwamba lelo tozali je crois tozali le 11 ou le 12 amis téléspectateurs le 11 novembre boyebi ete ba kongomani kala babanda kofuta mande bangonga o soki paiement est raté le 5 paiement ko ya ba le 10 ba le 11 ba tout difficile ya kofuta bandako et aujourd'hui grâce ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo détermination vision azali na yango ba fonctionnaire agent de l'état ba koma kofutama les 10 les 23 les 28 et comme raté grâce à l'argentier de la République mwana mboka Doudou Fwamba apesi moko akoswa parce que les loyo ba même fonctionnaire ba agent de l'état wana même ata bato bazali pe na ba privé du fait que bato bazali na kati ya l'état ba kozwa mosolo avant mbongo pe ali ko tambola et le ba bayer ba sont na ba problème te banda ko mo futa maba les 23 les 24 les 25 pe plende basunga kae boy bravo à Doudou Fwamba et to aiko senga na ba ministre pe belé ba mbwatele pa ami téléspectateurs na rosili sawa na likambo etali UDPS le secrétaire général Augustin Kabouya alobi boy
désordre oyo bozali komona mpe na kati ya famille politique na UDPS. Sanguinaire Kagame mpe azali na nsima. Rwanda Kagame ozali na nsima. Akoluka kokotisa yiki na UDPS. Akoluka départ tata mokonzi wa ekolo mpo Kagame atikala na kisanguinaire na ye kotorpiller bakongomani. Augustin Kabuya lobi Kagame. Parmi les spectateurs nalinga kina sona mino na mwa lombango esili lelo. Tokozonga je crois après 2 heures pour toi ko analyser les sous-suna Maître Gauthier Sopambwa kozala na biswawa. Ndeko Junior Mwanabuta kozala na biswawa. Tosola mwa moke. Masolo ya Congo. O ezali émission na bino. Merci na ba ndeko nyonso bozola na biso un peu de partout. Merci na ba to apesi biso confiance boyebi ke to baka vomie kozala epai na yo o kolia lipa ata ko kauko meli mai ola lipongia kitoko. Mais kozala epai ya tata mwasi, kozala epai ya noko o za ina difficulté ya kolala malamu. Peuple congolais to simba media o makasi. To pesa yango maboko to pesa confiance. Ngana sengi bino kaka 3 mois. Bango basengaka 100 jours ngana sengi kaka 3 mois peuple congolais et vous allez comprendre la détermination les soucis tozali nango pour la nation congolaise. Au revoir, vous s'abonnez massivement tout côté nabino. À la prochaine. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que na esika wana 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Non. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le été beaucoup na faire mandat pour la constitution. Donc ndenge za na vrai pasteur à Congo ya boso eza fachi. Berger liboso ezaye, nganga ya liboso ezaye. Avant Léopard beta match faut que ndako luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya UDPS.